permettre ngana kota moi puis pouvez nous qui ou to bala. Pour on y ga tout maman bala, tala msabi na ngai. Mais maman zalaka. Tout le monde qui va publier que notre tade auto bala na Luanda. C'est pas vrai. Na moi si. Bon tout le monde qui wana. Gaston na bi na moi si. Confirmer biso. Na confirmer pour être vie privée na omoni na dia Michael Jackson na bomba bana e. Mais c'était déjà publié na papa Javia Yadi. Kasi biso tala ba paparazzi, so papa na mama ba bimi la si couple nga fort. So ba bimi faut kanga photo. Tika boye za libala te. Couple na biso so to bimi faut ba kanga photo. Eza ba paparazzi. Yo lo ba ke libala te. Tresi melenga. Na ko lo ba te na kitsa mère, wana da mère. Respect la mère. Toi na posta lo ba ke na wi o photo bo monaki ezaki libala. Ba na ko bala na mutema, tina kumsa mère c'est na banda na mutema. Avant au ba ba photo za makambote. Donc je vous aime tout ba tout alinga tade de mon copine bino tout na. Des réponses non pena. Na lobi ba na olinga na mutema. Mais photo mère. Les photos simples, de photos libales. Parce que tant on l'a dit photo mère, on l'a dit ba millions. On ngana na ngote. Wana ngam na ote yo kosa. Oh. Tant on l'a dit photo mère, on ba bisi ba millions. Donc to tchango pe na c'est respect na maman quoi. C'est en cours. Té on a bi en cours tout té na moi si. Et donc il y a problème té. Merci. Il y a des plics dans l'album. Il y a Robino. Tanka bango. Olina Baksanani. Moro pesati. Retirada. Ah? Retirada. Ya nani? Ya Watanabe. Ah, nayoka ipango. Nakanze moko. Nakanze moko. So to 8 ans yoka bisusu. Wana après mais nakanze moko. Jusqu'à nene nakanze moko wana. Oh toi bimisi ba bonne chance. Ezala bien, mama bien pour na bango mais. Pour mama bien là-haut, faut respect kaka. Conseil de famille, conseil d'amis, yango na ko na sabango quoi. La mignonne. Hey! La mignonne. Eh, Tracy Mbelenga pro. Mazolela Tracy Mbelenga. Mazolela. Tracy Mbelenga. Oui, fidèles internautes de partout, vous nous suivez. Merci beaucoup pour la patience, merci pour la fidélité. Parce que balobi ba musicien mort la morazo plus à point de vue na mort la morazo lobé l'actualité na bango ya miko na ndenge na ye. Voilà pourquoi je suis avec notre artiste le chef Tade. Bonjour. Bonjour maman. Bonne santé. Kitoko makasi santé pena pepele. Musique à l'aise kitoko pena normal. Pemela le roi de la forêt, ozo se sentir ndenge. Biso Pemela le roi de la forêt, tu seras déjà calme, à l'aise, tu se sentir pena normal. Kitoko mamozo le gatu ndenge pena mambo le karako. News est 7 jours de la semaine. Nous sommes 7 jours de la semaine, donc bientôt là Kalaté, ils ont dit que Mokondi. Tu sais moi bilo moi mike na kati o ba fanatique ba yoka. Vocal car ba change. Moi ba voko ils ont na 4 pour l'instant. Normalement ba surprise ils ont na 4 tu éviter l'homme sur le roi de la forêt ndenge par rapport à ba promesse l'homme sur roche le romo wana mo na 4 mais pour l'instant ils ont dit que na Mokondi abineni à établir à élaborer programme na ye. A beti modèle ayembi modèle disque ezaleli asali cocktail symbiose. Il y a un rythme belé, il y a un charanga, il y a un rumba, il y a un salsa, il y a un kinza qui peut mélanger un bloc cadena, afro bloc. Donc on comprend que le roi de la forêt, ma musique n'a pas de ghetto, et fort à ça là, donc ils continuent toujours. La musique n'est pas pour la polémique de l'Obata Bongo. Balobi, bana ya maison mère. Bazo évoluer bien, mais manque à respect. Manque à respect nanini, pardon. Balobi, bana maison mère. Bazo ko évoluer bien, mais respect na papa ezate. C'est l'homme batunde bazolo. Bana maison mère, bazo évoluer bien. Biso bana maison mère, biso ton a 4 orchestre. C'est pas ressortissant, pardon. Ah, bah ba biman orchestre. Mais yo mongo ton bi manque à respect. Ton ba bi manque à respect, ça déjà impolitesse. Mutu mo ta linga à place yaza impolitesse ezala. Manquement de respect ça déjà au même na Bible ça Zamba boya bato mono aza na boto sita la kana mama be mutu to ebiango donc o azangi boto sala kana mama be yebani déjà donc c'est ça et ça est gros salon de nitaso yo kikeno il le roi de la forêt bazo manquer respect quelque part. Et au salanga plaisir jamais au salanga plaisir en aucun jour nako c'est pena ba comportement bon parce que le roi de la forêt aza patron aza papa aza yaya aza ndeko aza frère
moi respect tozalaka nango faut toyebaka ndenge tozalaka ke apesi so opportunité ya kozala ke côté moko ba batade na kombo côté moko boye bayeba intel na kombo mututu na kombo na ye eza par rapport à effort le roi de la forêt a sali soki yo au profiter na gentillesse no lo ba mabe yeba ke fanatique na yo pozo bota bana yo poza na orchestre yeba ke erozonga pe tourna yo parce que ba tous ces pays ici bas au sobi pétrole au futaka pétrole oyo lona yango yo buka donc yango obuka. Merci beaucoup. Bah Méloman tout va s'attendre à Nîmes dans ces jours de la semaine. Bah c'est la peine que m'amba bien. Le col a toli ko dévoiler ba secret nyon sauté. Bah à la kimia on va frapper trop dire. Nabateti te ba tout balinga bonne musique ba comprendre mais ba fanatique ba za la poser biso to ba soda makasi orchestre toza wana moi nungu mike wana ba osala on souté pour na si ba yoki ba bi ke ba yoka te comment soki ma bende yoka ka pesa ba pesa ma bende forme bongo ba to ba yoka te pourquoi parce que bana oyo na ndenge mukile lobeli na ndenge ba tout ba bi ke te politesse ya mabe et sika baza ba bi ke te ba kozwela kele mabe faut ba yoka ba mi bangela oso ba yoki te mbanoni ne oya to yebite bazela 7 jours de la semaine ezoya ba surprise ndenge to yemba Belion Mambeta Bambutamania ba Jeje Kalonda ba le boss Moute Bachilamouina Papi Messi dans au moins degré to yembi to pesi sous musique na biso kilo mo comprendre quand débat na maison mais bazala toujours likolo orchestre mo ko na maison mais rezati c'est bon merci ko bobi misa bien si mo bité que album pesa sur les marchés zo betapé ouais pourquoi pas eza Congo ya munene batfo abimisaka babetaka musique ya Congo ekende likuboso ya mabete va apprécier pe album mango banzembo bango te banzembo mabeza te c'est tout à fait normal babeti na bango oya bien toyoki oya mabe ba écarté dans nzembo nini ya nani oya nini nzembo nini toyoki na yoki album Fabrikas na yoki album ya Déplique na yoki album ya Robino tanka bango olina baksanani moko pesati retirada retirada ya nani ya Watanabe na yoka ipango na yoka nzembo moko so to 8 ans yoka misusu wana après mais na yoka nzembo moko jusqu'à nene yoka nzembo moko wana oh toi abimisi ba bonne chance ezala bien makambo bien pour na bango mais pour makambo bien là faut respect kaka conseil ya famille conseil d'amis yango na ko na ko sabango quoi nani bato bele abimisi otani tout misusu brigade bazali naki bango tout moi otanga bandero na okaka oh nani su yokaki oh mais c'est belé oh ngana yoki yango na lobi merci ok merci ko de toi-même un jour peut ko arriver que non on sous la maison mère ou bien on passe au passera na ngote te pour anité ko penser te ko longaka maison mère te ko penser un jour to ça la pe ba disque to penser un jour artiste le roi lire na œuvre na ye un jour mambo bien ezalaka pour na biso parce que mututu amisengela bien na vie na ye o ezalaka bien le roi na bi musala msuteka musique ya onde na ko sala donc yango na conseil na yo kaka bato apesa ngai donc lokola ba Cédric Mawete bato lokola ba Raphaël Yongo bana Benfica bana ya congolaise Beritier Mvwama donc zapo le gedi na ngeve chaka do kudinga bato bapesa nga ba conseil ba directeur doré ba Orchi Kinkela Lisa maman sociale Masembo l'ami propre à Tania donc yango wana ba joboke ba tutu OK na yo mo siko na maison mais ando za siko nini yoko lobake non comment dirais-je souci na yo bien na maison mais rezanga lo moko boy bien boza pe na manka ba musicien tout comme ça souci yani manka ba musicien ou bien na maison mais na minto ndi toza boy za ba bloko mutso zanga ngana vana posa na maison mais toza la boy étant que chef biso étant que chef toza kana bolingo toza kana discipline bolingo zate te sotobi bolingo la maison mère na sengi bolingo ekola discipline ekola volonté à musala ekola pour yango ndem te sangisa biso donc c'est juste ça rien d'autre donc parce que le roi de la forêt a formateur lobitada ozalate et lobi emongo batu suba ozala mama samsu bazate mais ba yemba ka ba malgré ba koma bango te mais ba interpréter ba voix so be biso lobi tozate ba ba yemba mais le quoi tozana na 4 orchestre to cha bolingo na volonté na amour du travail yango ne peut sa force quoi
Donc c'est ça. Vous sentez trop t'es trop net yanani. T'es déjà remplaçable. Tout le monde est remplaçable. Donc avec ça, l'équipe à football. Tout ça, ça a battu des bases. Yoka biso na se, abik tenga, les gens yoka oyonga yoka. Nebiso to yemba to chabata trouba za tende batbe ba osala comme ça tout biso ezalate. Mais le col là to za awa, to za amour du travail, to za na bolingo, to lingana po orchestre na biso za toujours solide quoi. Merci beaucoup. Et puis monde de la fan ba meloma et tout. Ba fanatique tout ba linga tade de monde qui les bana tout a même moral donc Mbote Nabino, que ce soit à Paris, Midondi, Tonton Jagger, Jean-Marc Abunda 520 gigas, Venanga Gabi Doubele, Titi Moufuta 3D, tout balinga, t'as des monts qui les gros bisous, de vrais chéris, gros câlins. Oh, permettre à côté la moi puis pouvez nous qui est où to bala. Pour un gars tout le monde bala, t'as la misabina mais maman Zalaga. Tout le monde qui va publier que notre Tade Autobala na Luanda. C'est pas vrai. Nana moi si. Bon tout le monde qui wana. Gaston na bina na moi si. Confirmé biso. Na confirmé pour être vie privée na au monde ndia o Michael Jackson na bon baba na e. Mais c'était déjà publié na papa ya dit. Kasi biso dans na paparazzi, so papa na mama bimi la si couple nga fort. So ba bimi faut kanga photo. Sika boye za libala te. Couple na biso so to bimi faut kanga photo. Eza paparazzi. Yo lo ba ke libala te. Tracy Mbelenga. Na ko lo ba te na kitsa mère, wana da mère. Respect la mère. Toi na posa lo ba ke na oui o photo bo monaki ezaki libala. Baba na ko bana na mutema, tina ko kumsa mère c'est na banda na mutema. Avant o ba ba photo za makambote. Donc je vous aime tout tout balinga tade de mon bino tout na. Des réponses non pena. Na lobi baba na olinga na mutema. Mais photo mère. Eza photo simple, to photo libala. Parce que bago tant o laxi photo mère ba laxi ba million. O ngana na ngote. Wana ngamu na ote yo kosa. Oh. Tant on laxi photo mère ba bimsi ba million. Donc to tchango ben na se respect na maman quoi. Eza en cours. On a vu en cours tout est na moi si. Et donc il y a problème t. Merci. Okay. Donc merci. Merci beaucoup, c'était la Tade. C'était un grand plaisir et un grand honneur pour moi. Le plaisir est partagé aussi, voilà, le plaisir est partagé. Donc prochainement. Après si artiste na biso nyonso wa Berda Mbote ba mission tout à musique à maison mère y compris chef Noso Papi Kakol, na mon patron des patrons les rois de la forêt le big boss, Mampata Batutu ADT Akimpui, Dr Pichu Musungu. Naba tout balinga tade de Montikil compris bébé Adriana, bébé Taemi, bébé Bradley, bébé Moses. Je vous aime beaucoup. Merci beaucoup, au revoir. Merci beaucoup, chers internautes de partout. Nous avons vraiment un plaisir de la Bino Tade, qui va prendre de vie par rapport à 7 jours de la semaine. Merci à toi, ADT Yankipouy. Oui, on a vraiment ADT Yankipouy. Merci à toi, merci à Tracy Mbelenga Pro, le cerveau moteur, la même magique, le papa des Preston. Nicolas Sombia derrière la caméra. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci à la première dame de Lausanne, merci Kouyago Belisha, maman Nari Djandi Louawa. Merci à maman Godengo Matrixon Congolo, mon vieux Serge Palmi, papa na Palmi Junior. Merci à Lauriane Misseng, merci à mon vieux Djogo, Alain Carré, na Qatar, Motema Yastela, mon papa Diasukwa Kanda Jean-Marie, sans oublier Ritz Kilolo, Motema Moriak Bella, partenaire officiel. Là, je vois directement ma copine chez Lamboui, privé, moi ça mouille doit y toc. Quant à moi, je vous dis déjà au revoir. La série continue. Bye bye. La mignonne. Hey. La mignonne. Tracy Mbelenga Pro.